ba maman ba tata bandeko mbote na bino bino no suba congolais esika no suba ali mbote mingi euti pa ndeko na bino Jerry Mukuna mbote na bino lisusu ba bino oyo bokoti na kati ya Allegra TV na émission na bino na motema ya kofungwama na motema ya kofungwama lelo tokobeta masolo otali Congo tokobeta masolo ya batu oyo bazomona neti Congo ifo etikala kaka ndenge ezali babuzomba esalamaka makamba mabe esalamaka batu baloba te mais à mona banda na lobi ngana za Jerry Mukuna de père et de mère ne na lobaka na soutenaka loi Tchani oyo ezali proposition ya malamu oyo kosala ke lobi congolais nyonso tout à se retrouver na kati ya mboka na ye yango moni lelo totie drapeau ya Congo pe tolati mwa soda na kati mpona kokanisa ba FRDC obali kobunda bitumba obali kobunda sans relâche malgré ba campagne d'intoxication ba campagne médiatique oyo ezali kosala tokolobela oyo etali bilobela oyo batu mususu bali koloba soka azwi mbongo bayebisi ye mbongo wana mpo justifie yango fo okota na kati ya bilobela bato wana lelo nde bazolelaka o non presse eza mabe bazolelaka démocratie eza te bonne année na bino nyonso tu oyo bozolanda émission oyo lelo bonne année na honorable Jean Moutala bonne année na maman Mputu de Alola bonne année na Valentin Kaditou bonne année na King Foreman président les amis de Fachi bonne année na baninga nyonso ya na or 9h donc bonne année na Thierry maître Thierry bonne année na Wambombo Michel bonne année na Paput bonne année na Paput Olen bonne année na Kanku bonne année na Debrino bonne année na bino nyonso oyo bozalaki na biso na elongo na or 9h bonne année na bino nyonso oyo bo landaka Allegra TV émission oyo elekaka pe na Cléboa original oyo ezali chaîne ya Yemoko Tango Fort le grand prêtre César Ngadi Viemoko bien ateka pongi na ye atika baleki ne balali pongi simaye akekola la pongi aza Viemoko malamu koleka bonne année na yo César Ngadi bonne année na balandi nyonso bana Congo nyonso obo yali éparpillé dans le monde entier bonne année na Sylvain Mukuna James Silas bonne année na yo bonne année na bandeko nyonso o balingaka Allegra TV boya ebele poto bakosola Congo lelo eza émission na bino ndenge na lobaka na motema ya kofungwama tozobeta masolo oyo eza ya Congo tozoloba bosolo po ba média ekomi ebele na yesa bino bandeko na ngai tozala ya kotelema parce que 2023 yango ebelemi kala mingi te tozobanda ba élection donc tokenda ko s'enrôler na motema ya kofungwama pe na esprit ya bien po eza pona bolamu ya mboka na biso pe toyebaka toujours que des pères et des mères yango nde masolo yango nde makambo likambo toyebi awa lelo eza komona ke bandeko mosusu balingi Congo échanger te balingi makambo etikaka ndenge ezalaki osali mbeba batiki yo ofingi batu batiki yo lelo tokomona to babengami ba journaliste o balobi ko biso to bapanzisango bavandi na mesa basi baleba mbongo na bango mais pona ko justifier mbongo wana baye pona ba tonga pona ba finga pona baloba makambo oyo eza na nzela te makambo lokuta likolo ya convocation au basali Tchani Tchani Peter azali l'un de fanfaron azali l'un de fanfaron ya Moïse Katumbi bandeko na ils sont montés au créneau baye po ba critiquer po ba défendre oyo bango ndeko na makambo oyo ye moko alobaki oyo ezolukele ye moko ba problème oyo etali kutu biso te mais tokolobela ngo parce que eza guerre médiatique balingi ba changer ma solo balingi ba lakisa batuke makambo ezali lolenge bango bali kokanisa Peter Tchani afingaki monsieur Lambert Mende ozalaki ministre ya communication ya kala na ya Kabila Peter Tchani afingie alobi ba makambo belé na télé 50 kuna o chaîne o ba yambaka toujours batu o bayaka pona ko finga pe pona ko luka ko déstabiliser
gouvernement le roi te dit que non batouana bazo sangajana bakatumbi baza ensemble ba fayulu pendant que ko déstabiliser Congo mais bana Congo baza déjà kolamuka. Peter Tchani a traité Lambert Mende de délinquant politique Abine Aza croque-mort et puis Alobi il a le sang des Congolais na maboko nae. Alors Makambwana et s'appelle ici Ndeko Lambert Mendete a fondé a porté plainte. Alors convoqué qui est na CESAC où ils allaient réguler Makambo Etali médias audiovisuels na mboka na biso. Président CESAC ali Monsieur Christian Bosembe. Monsieur Christian Bosembe qui est aujourd'hui élevé au niveau, il y a Kokamba, c'est ça qui. Mais Batumususu, Oyo Bazomona, Christian Bosembe, car lokola, un simple journaliste, ou bien Mutumoko à YouTube, à notre émission, Bazoli ga kondimate que Mutuana assis à Mati, à ce niveau morona bangote. Bazoli ga kondimangote. Alors bazo ba teke tango bazo ko s'attaquer na ba s'attaquer na autorité moko oyo ya mboka na biso. Akangi Peter Tchani pona babilobela na il n'en est pas à son premier forfait. Alobaka tellement mingi ba bêtise a finga rabatu atala raté atamoko boyne te so ba foutie combien on a besoin média na qui ne liboso ayebana. Comme le soki Eric soki Wemba soki nani. Mais azan de quoi papa Wemba te papa Wemba vraiment alagi mutu oyo anako sala fierté ya Congo mais bato genre oyo. Donc ayepona Katumbi apesi mbongo alobi non na ya pona na finga ayene tipo asabola mais oyo sabola za na preuve te oyo sabola oyo ko lobate oyo sabola oyebi eloko te ba français et bukana mutabalanga janzela ayene kaka po a critiquer Christian Bosembe pour à critiquer ministre Didier Boudimbu ayepo à défendre Kabila wazali chef na bango ayepona a pesa bana Congo ba kanda na ba méchant oyo kutu donc bakakozana ngoti. La cause de leur colère c'est parce que Christian Bosembe oyo pona bango aza na niveau ya kobenga bango te il faut tata moko boya mandefa pembe na libanda munene nda bengi Peter Tchani il a un problème te parce qu'il y a Christian Bosembe vous allez entendre des bêtises que ces deux hommes donc j'ai plus pris les propos de ces soi-disant Eric qui cherchent à se faire interpeller par l'ANER pour le balobi. Oh non, il n'y a pas de démocratie au Congo. Fachi Asalibo, Fachi Asalibo. Bilan Fachi bo mon angote, bilan Fachi. Fachi Osala na Congo, bozo mon angote. Feu Etienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire à l'Obaki, les Sphinx, à l'Obaki, le peuple d'abord. Mais aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre au Congo, n'est-ce pas l'application de cette idéologie-là, le peuple d'abord? On a l'impression qu'il y a des Congolais qui sont tellement animés d'une mauvaise foi, mais ils ne veulent pas accepter. Pourquoi? Parce qu'on t'a donné de l'argent. On t'a donné combien pour que tu puisses vendre ton âme? Et puis demain, on va voir des gens qui vont venir nous dire on ne veut pas nous intimider, on ne peut pas nous intimider. On va voir des gens qui vont venir dire que non, quand on va télé 50 wana, oh nous sommes du PPRD, je suis du PPRD, au moins il comme lobo, Fachi béton. Bon, le rôle de quoi non, Fachi béton. Total là, sur le côté là, Zelani. Cet homme est en train de dire que lorsque on a voulu élire Christian Bosembe, ils ont interpellé la profession comme si Didier Bosembe était un moins que rien. Donc en fait, il est venu pour Nakanda wana oyazana wana motema nae. Donc il est venu pour nous dire que Christian Bosembe n'est rien du tout. Congo que Christian Bosembe est un homme dangereux pour un milieu audiovisuel, pour un média nabiso. Et pourtant, dangereux Jean-Marie Kassamba. Dangereux il était tout le temps derrière là pour mettre des crocs, pour nous pot de banane, pour nous battre liboso. Tout le monde a nini, conseil makambu, na image truquée, belé parce que balingaki batu, baloba vérité. On voulait placer Christian Bosembe. Nous avons interpellé la profession qu'il y a un danger qui nous guette et que toute la procédure a été
toute la procédure a été entachée de beaucoup d'irrégularités. On a vu dans quelle manière il est arrivé à la tête d'Issesaka. La fraude corrompt le tout, c'est par la fraude qu'il est là, en violation des règles. Bande ko ngabino mbogi tata onenga zoloba que Christian Bosembe a komaki na sika batie wana d'une manière frauduleuse, irrégulière. Atako du motema ngo eza mabe. Donc selon bango fachi sikoyo donc aki na sima makambo wana po bazwa Christian Bosembe. Christian Bosembe batu nyonso tomonaki na Congo mobimba. Na nolanda na toile. Batu nyonso bazolela Christian Bosembe azwa ebonga. Christian Bosembe so bandi musala to komona changement. Bandeko changement ndem tozo sala batu pasi. Christian Bosembe asali bino nini? Yo monsieur ozoloba mamba fraude ozoloba ke danger zo gete bino, danger nini ozo gete bino. Parce que lelo auto komina na mboka oyo tant que ozoloba ana. Yo monina nango asatu nyolika. Baotala po lelo ozali yo moko okumba ngambo ya likambo oza koloba. Tant ozoloba ba bêtise ozoloba kana batindi yo te. Eza mbongo okatumbi ya pesu yo, oza fier, ozomioka fier. Ensemble pour je ne sais pas quoi. Ozo sala fier lelo. Mais tango ba kocho maboko, alors ndekono wana bozali na plateau wana oyo a poser ba question, ayebi déjà makambo ozo poser, alors ça avec ironie. En tout cas, vous êtes cynique, hein? Vous êtes cynique, vous êtes cynique. Et je regrette beaucoup. Avec vos idées préconçues, vos idées saugrenues, il y a ensemble. Vous pensez que vous pouvez donner des leçons aux gens. Katumbi, il a été avec Kabila. Katumbi, il a été gouverneur du Katanga. Qu'est-ce que Katumbi a fait au Katanga? À part prendre tout ce que les gens pouvaient faire comme commerce, comme Sangoyaye. Et combien de fois on peut dire aux gens que non, Katumbi n'est pas congolais? Il a dit lui-même. Et alors, on a une comparaison. Bon, on a une comparaison, il y a Bouzoba. Le Congolais, avant on dit, mais sur la bêtise, sur M. Christian Bosembe, que je salue, Ozali, comme ça la fierté, il y a Mboka Nabiso, ceux qui m'ont sali mabe, ba okangaye, ceux qui m'ont sali mabe, ba otika ete, po, ba sakanagana, ba autorité, Mboka te, ba ninga na binote. Encore moins, chef de l'État, Fachi Béton, Aza Moninga na binote, Sinem Sabinonga na fasciste. Na fasciste, eza idéologie. Et à que na fanatique, il y a président de la République, maintenant soutenir ba œuvre au Azali Kosala. Pendant un moment, bana Congo, bazo seka, mais ba œuvre bazo seka te wana, bazo utawapi. Tant de monde na makikutu wana, ba transfo, eza goya, pour na bacha courant. Pour na courant et pela na kikuti, ngana kikuti, na bina kikuti, ya ki, soboye, courant et pela na 18h et katanina 21h. Mboka et zongi village. Si ko bacha courant na kikuti, ozoloba, manda, bama boma na habité, bama boma. Il avait ici une mission précise, celle de caporaliser la presse. Et puis lorsqu'azoloba que Christian Bosembe a une mission pour caporaliser la presse. On a ma preuve. On a ma preuve makambo azoloba ana. Si ko nani ngwa tinaki Christian Bosembe na mission ana. On peut être doux, mais on dirige avec une certaine autorité. Lorsque Christian Bosembe a caressé Abino dans le sens du poil, si vous salez mabe, omoni, massa nangai, tono sabe mission ngana yo, on invite ngana plateau no mukolo moko boye, omoni massa nangai, donc Christian Bosembe akumba makamde non. Il faut pas confondre rigueur la dictature. Il faut pas confondre. Christian doit diriger d'une manière autoritaire. Parce que s'il ne le fait pas, babino oyo, ça va n'importe quoi. Et lisons même la lettre de Christian Bosembe, qui se dit juriste entre guillemets. Si vous ne vous présentez pas, il y aura des sanctions lourdes. On se pose la question s'il y a déjà des sanctions légères ou c'est l'invitation même qui est une sanction. Encore que Christian Bosembe, qui semble-t-il a fait les droits en Bandaka, devait savoir qu'il y a une notion qui guide la notion de la présomption de l'innocence. Oui, il a commencé en Bandaka. Là n'est pas le problème. Il y avait tellement beaucoup de carences d'enseignants que certaines notions lui ont échappé. Donc sa lettre adressée à Peter, cette lettre où il se présente comme Maître Bosembe, et nous constatons quand même la manière cavalière où l'organe de régulation va être géré. Pour comprendre que ce moninga va élever. Donc, comme les Sikawana, il peut nous tombola yo pour pesabe ba loi na yo. Makambo oyo omoni que yango ni muto sala ke musane ke liboso. Alors par manque d'arguments, par manque ya makamba koloba obandi ko traiter ke atanga na mbandaka. Et bon somme datanga na mbandaka, ce que biloko batangisa na mbandaka na kisangani partout, c'est différent na kisasa.
donc ce que batambanda ka zoba boy sanga ce que muto aboye vraiment alingi unité à Congo moi on a discrimination koluka ko sala eloko moko o eza malamu te ko ngako kitsa mutu koloba maloba moko boya mabe mozolo ba que non oza mutakimia Christian tanga na mbandaka maza avocat aza juriste donc na mbandaka kuna ce que ne banyama baali to na mbandaka ne basenzi baali po nous a véritable musenzi so ozo ebate ozungi oya oluba o expliquer ba tout comment est-ce que non les gens doivent se comporter pendant que toi-même, tu n'arrives même pas à tenir ta langue en bride. Pendant que toi-même, tu tiens des propos qui ne sont pas des propos dignes de quelqu'un qui peut se dire que non, il est journaliste. Et puis tu dis que tu es sorti de l'IFASIC. Vous dites, vous deux là, que vous êtes sortis de l'IFASIC. Donc, vous allez dans le aussi, ils ont combien? Ils ont combien? Moutou Kongo va Bino, est-ce que Moutou Kongo a avion? Pendant que c'est à Dubaï, PPRD. Mais comment ça fait dire que vous êtes journaliste, vous avez une position, vous avez une bâtonnion, vous avez une bâtonnion. Ok, vous avez une keba na bilialia, keba na kosangisa, babi sangisa, au bel à l'eau qu'on a eu, et ça là qui bat là aller-retour, oui côté en côté. Par manque d'arguments, vous vendez na TV et puis mutu a ça l'émission, azo sauter au tika, taba kangabino, bolobio non. Christian Bosemba kangi biso Christian Bosemba ça comme une mokonzi amitié pe na makasité zande ba tie bokonzi ko babi tout pouvoir vient de Dieu tout pouvoir vient d'en haut yo ba zela tango na yo bo zela tango na bino bo vandi bozo ka ki bokonzi ba tie bino bokonzi bino bo gérer bien bo gérer très bien pourquoi parce que on a convoqué Peter Tiani et la personne qui l'avait invité sur le plateau ozo ba te que tango zo invité ba tozo poser la question yo pe on a makambo singelo loba par rapport à makambo wana totika bilobe là monsieur je ne sais pas qui tu es et pas que tu as un média tu veux que ces médias là aillent de l'avant ce n'est pas en venant insulter Christian Bosembe que ton média ira de l'avant ça là m'a peu à bien té tika mama Sony ya kolia mbongo po ba sombelo ba caméra o comme appelle pour ozo ba vieux plateau vandi wana ozo vieux mutu wana lobi o kofinga e semble les olinga ba congolais nyonso bazo ba pona unité ma afinga ba Équateur tani nga afinga ba Équateur afinga na Équateur ba enseignant bazate mais bon mutaboi bo tike ka boyika na kata Congo wana donc na moni mama congolais ko surtout ba kinois to comme ba véritable ba yuma vraiment ko ba yuma ya kosakana te mutaboi mazolo ba makambo ka boyika ka bilobela a gaye ba lo ba ko to tinda ba lettre bangot tinda lettre et pas Noël Tchani tinda lettre ba mais ce n'est pas Noël Tchani. Pourquoi? Parce que vous voulez défendre une fausse identité d'une personne qui est censée déjà rentrer chez lui. Il sera expulsé. Il sera expulsé. À expulsion. À na Kenya, na Tanzanie, na Israël, na Israël pe balingi pe azan argumenté bandeko na ngai azan argumenté mutoyo zoba oyo azan argumenté bon batabonde balinga bamela biso étranger moko boye pour étranger na comme président de la République ya Congo moi na Congo lamuka tout sauf ces gens moni ye comme on est Eric Wemba papa Wemba te papa Wemba ki mutoyo ya somi bokanga kombo na ye donc mutoyo soka ye o boye na boye tala boyamba ete boyo kapete boka biloko azoba biloko lokuta Christian Bosembe aza mutu oyo bino nyonso bolingaki mutu oyo lelo asa la fierté ya institution na babengi sesaki azokumba ngo bien aseka so une semaine babandine babitumba toyebi bino bona simana. Beaucoup de dérapages se font tous les jours dans nos médias. Je ne vais pas citer les médias, je ne vais pas saper le travail de confrères, mais si c'était fait seulement pour voir certains journalistes qui, par leur manière, par leur ligne, ne sont pas d'accord avec les pouvoirs en place, il nous faut de la résistance. Cet homme-là parle de dérapage. Il parle de dérapage, mais un dérapage, c'est quoi? Un dérapage, c'est quand tu es en train de dire des histoires qui font que les personnes auxquelles tu t'adresses puissent se sentir lésées et te portent plainte. Mais ils sont en plein dérapage. En plein dérapage. A invité, en plein dérapage. Et tout ça pourquoi? Parce que les groupe de journalistes sont payés par fanfaron ou payés par Katumbi pour nous finga batu. C'est comme les Pero Luara, Peter Tchani, Mike Mukebai, Daniel Safou, hein, ces gens-là. Donc ils viennent insulter les gens à cause
ya cagnotte soki cagnotte oyo bapesaka bango soki mpe enveloppe oyo bapesaka bango boya kofinga bato mpona okende kaka komela masanga mpo osombaka sapato mpo ozobanga pauvreté yango olingi ozwa vie na ndenge moko boye te luka vie na ndenge bien luka vie lokola Christian Bosembe luka vie lokola Didier Budimbu luka vie lokola Lwando luka vie na ndenge bien ekosimba koluka vie na bandenge wana olingo luka vie wana te ekosimba te ekozoba problème ozolanda donc luka vie na ndenge ya mbangu te ndenge ozolingo luka vie wana oke pa kabila olobi makambo ozongi mbango oke pa katumbi lobi bamonio ozolobela matata mponyo lobi kuna moko mosusu bakuti yo na bar omelaki masanga libumu cravate nyonso libanda aza esuti. On attendait de Budimbu de nous dire qu'est-ce qu'il a fait dans ce secteur, parce qu'il nous a dit qu'il y avait du pétrole chez Kabila là-bas en Kingakati. On aurait dit quoi? Ouais. Alors qu'il a fait preuve de toute de l'incompétence. Parce que quand vous regardez les profils de Budimbu, il nous a permis quand même à... J'attends qu'on aille dire à Kabila de sortir là-bas. Il semble que même en dessous de son lit, là, il y a du pétrole. Donc à Kingakati. Non, il avait recadré. C'est monsieur... oyo azoloba ke non ye azana tempérance ana façon moko ya koloba ya malamu na maloba na ye azoprovoquer gouvernement azobanda kofinga koloba n'importe quoi sur ministre ya hydrocarbures monsieur Didier Budimbu sikoyo Didier Budimbu asali ye eloko nini. Alors j'ai compris, c'est clair, alinga défendre Kabila parce que bango baza ensemble na PPRD bazana ba essayer na matata mponyo donc ba mélange ya salité nde baza kuna na kati kuna. Alors pour défendre maintenant leur allié Kabila, il vient se moquer de Didier Budimbu. Tala yo leki Didier Budimbu na maele po ala kisoke aleki na maele pe aleka banda kala banda babota ye aza ministre yo oza ministre na Congo. Alors botika batu oyo bazibi bonga batu oyo nzamba tomboli. Bondi marape so batomboli bandeko. Si on a découvert qu'il y avait du pétrole à Kingakati. Alors bakolo bangote, ils ont mabela Congo. Kingakati mabela Congo. Et mabela Congo, tu défends quoi? Vous êtes en train de défendre l'indéfendable. En tout cas, s'il y a des Congolais qui ne sont pas vraiment des vrais patriotes, ils ont battu le bino. Donc tu racontes n'importe quoi. Vous avez un argument. Pes ça argument. Tu as un argument au pesa. Bino bandeko bolandi kaka ba argument mutu kuma na landela ba maloba mingi azolobe ite parce que ça va buzoba. Mais un jour oyoka ki Kabila ba déguerpirier na Kingakati wana tokota la place ni monokinde suko matana ba avion na oyo kufa ya kala wana tokota la yo finga obiteke suko ofinga ministre ofinga pe président de la République et bon to ba kanga yo obandi olela moi sinanga na bana et puis makamanga azoloba azoseka lokola mutu amoni bachelie loso na madesu na mesa alia kala azoseka neti zoba neti kizengi azoba bêtise azoseka kasi neti bala Congo ezosepesa bango. Chers frères, chers Congolais, aux émissions éveil batanengo wana on ko inquiéter ka batu mususu mutu faut ko inquiéter za wana un type comme ça là azoloba makambo o ezangatina do batu bazoka kanane Kabila vani na Kingakati et pourtant pétrole ezakuna ye azoya awa pona koloba makambo ezangatina et puis azoseka ba beta masolo il faut bacha bouteille à bière likola mesa bazomela comme ça baseka Congolais po baseka biso ba chola biso nyos pona nini pona notoriété ba motala yo loko bat batala yo monika ke no ko loba no ba bêtise on finga no pe batu loko bat ba cha commentaire bato baza ba ene o ba lingi gouvernement et que liboso te o ba lingi Congo et que liboso te ba koma ba kamba kitoko pona yo. Alors vous dites n'importe quoi. Bobika ke no tala makamnyo se na suka nango wa makamnyo se na suka nango un jour bo wangana mais ba image et au kangabino ko rattraper bino. Tu traites un ministre en fonction d'incompétent. Mais quand on va te demander maintenant de montrer le preuve de cette incompétence-là, Orozanga Makambo Bandeko. Biloba Loba. Suna moni pe yono na monyo wana, ozono richité. Ozono pété au mutumo ba vie moko boye, ba vie moko ya danger. Mais ozono kaka le roi pesa yo mbongo pa Katumbi, o luka ba kangayo. Ozono luka ba problème. Tika bilobela. Yo ba ministre incompétent. Yom de l'accès incompétence ne bon pas ni paponaki pas mon konzamboka. Donc c'est comme Zoba et ne konzamboka ponaki e. Ozoka biloko solo, ozoka ba dérapage.
vraiment insensé. Ce bilan est très très difficile avec ces quinquennats de Fati, où il ne reste qu'une année. Mais l'histoire notera quand même que ça a été un quinquennat de maltraitance sociale. Maltraitance. Donc la situation est intenable pour beaucoup de Congolais. Ça l'incompétence d'un groupe d'individus qui sont au pouvoir, alliés place de travail pour le bien-être de la population. Ils travaillent pour leur propre compte, parce qu'il y a des gens que nous avons connus il y a beaucoup d'années. Ils se sont améliorés en faisant beaucoup. Et des individus que j'ai connus, qui, oh bon, c'est peut-être ça le pouvoir, qui enfilaient les costumes de Galerie Mongo. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Certains n'avaient même pas de montres Rolex, on les voit avec des montres Rolex, des voitures très coûteuses. Normal, certains sont conseillers, d'autres sont ministres, d'autres sont mandataires. Je veux bien, ce n'est pas pour ça qu'ils sont au pouvoir. On est au pouvoir aussi pour servir. Je ne dis pas que notre président et les conseillers doivent vivre dans la misère, mais nous réclamons la justice sociale, de penser qu'il y a aussi un peuple. Si vous êtes gouvernement, si vous êtes président de la République, c'est parce qu'il y a un peuple. Et un pouvoir qui ne se préoccupe que de lui-même, pas du bien-être du peuple, ce pouvoir est inutile. Voilà cet homme qui est en train de défendre Moïse Katumbi. Hein, il parle d'incompétence. N'habite aux incompétence à un niveau nini. Pour ma au président Azo Sala, Banzela Bazo Tonga, Babiloko Oezala qui était Salima. Si j'ai quelques images, je le mettrai pour illustrer ce que je suis en train de dire. Dans le baki, na Kikwiti, tout le monde va même deux transferts. Obi transfert tu as combien? Ezalaga nangote. Ba ministre venu baleki kuna. Muzito ala ekunat. Fayola mutabandundut. Nenga lobaka. Bon tout le monde électricité na Kikwiti. Bana Kikwiti binomo o ba gina ba ekuna ba ne 80. Boyebi bar moko Acacia na époque wana. Ya ki soki nini courant yé na Kikwiti et ça comment 3 heures du temps. Voilà une époque où on a Takizala, famille Takizala, il y a un groupe électrogène. Il y avait peut-être 2 ou 3 familles. Oh, il y a un groupe électrogène. Je connais bien quoi on a et puis Mamnazoloba. Mais le Oyo, on ça de façon que Bakikwiti est comme ma ville Moroboye. Pour ça quand même une grande ville. Baina, nini, transfo. Yozoloba, bilan est nul pour nayo. Bilan nul pour nous, Kalembele, Tongana, Banzela, Nyusuba Salana, Yozo Monangote. Bilan est transport, il y a billet avion et kita. Billet avion et kita, bilan est nul. Bilan est nul, bazo bundana pona aéroport et comme aéroport moderne. Aéroport musuku ba motonga. Ils ont monana. Bilan est nul, tongeli FRDC, bâtiment hôpitaux. Mais ils ont raconté ma makamuna. Yo apparemment tellement bon, on peut savoir quoi aveglo, donc ils ont monana soutien. Donc, on a soutenu. Ils ont raconté n'importe quoi. Ils ont défendu Katumbi. Tant qu'ils ont défendu Katumbi, comment utiliser Barack Obama. On voudrait dire aux Congolais aujourd'hui, nous n'avons pas de bilan, nous sommes des incompétents. Mais votez-nous simplement parce que nous sommes des pères et des mères congolais. Non, ça ne passera pas. Nous allons conscientiser ce peuple à voter par rapport à l'offre politique. C'est par rapport à l'offre politique qu'un fils d'un Kenyan a été voté président aux États-Unis. Il faudra le rappeler. C'est par rapport à l'offre politique que Sarkozy, un Hongrois, qui est allé en Hongrie, qui n'a jamais caché ses origines, qui a même déclaré au Parlement hongrois, alors qu'il était président déjà en France, que mes grands-parents, en immigrant en France, n'imaginaient pas que leur petit-fils deviendrait président. C'est là pour autant dire qu'on choisit son pays. Tu seras un fils de ce pays. Autant que Mamadou Ndala. Vous n'êtes pas nos ennemis comme voudrait les faire croire Jean-Lucien Boussa. Jean-Lucien Boussa qui crée du commerce extérieur. D'ailleurs, comme ministre du plan, il a laissé beaucoup de cadavres dans les... Il y a des attaques Ce n'est pas de la diffamation. Ce n'est pas un individu comme ça qui divise les Congolais. Ce n'est pas un Boudimbou qui doit diviser les Congolais. Parce qu'ils sont incapables de présenter le bilan. Là, j'interpelle personnellement le président de la République. On l'a vu dans l'affaire Mamari. Ici, il a dit qu'on n'acceptera pas des discours qui divisent les Congolais. Voilà des discours qui divisent les Congolais. Les discours alors que le chef de l'État a des métiers autour de lui. Comme Vidier Chimanga, même s'il est poursuivi. Mais il a un pareil trajet. Donc, le président a choisi dans son entourage nos ennemis. Il faudra les dire. Monsieur le Président, même les régimes que votre père a combattus de Mobutu n'a jamais fait de métier nos ennemis. Les Kengo, nous les avons acceptés comme fils de ces pays. Notre constitution a réglé ces problèmes.
À San City, il y avait la guerre dans ces pays. Mais un des problèmes qui a été posé, c'était le problème de la nationalité. Pour mettre fin à la guerre, nous avons accepté les Roubérois, les Nyarugabou, sans regarder leur faciès comme fils de ces pays. Puisque nous appartenons tous à ces pays, puisque un de nos parents était ici, nous sommes unis par les sorts. Nous sommes fiers d'être Congolais. Tissera doit être fier d'être Congolais. Mamadou Ndala doit être fier d'être Congolais. Kengo Adondo doit être fier contre d'être Congolais. Moïse Katumbi doit être fier d'être Congolais. Nous n'allons pas accepter ces discours. Et ce n'est pas en fonction de cela que nous allons vous voter. Parce que vous êtes des Congolais de père et de mère. Messieurs, présentez-nous le bilan. Monsieur Boussa, qu'est-ce que vous avez fait comme ministre du Commerce extérieur? Présentez-nous le bilan. Monsieur le Président, présentez-nous le bilan. Barack Obama est ambassadeur en Amérique. Pourquoi dégager? Vous avez donc ça loin il y a réalité. N'était sur Outa puis n'habité. Il y a un bilan. Il y a un salam na Congo est-ce que zalaka? Mambo salam na Congo ba IGF no au salam sala. De l'autre justice, les lotoboité. Nous sommes en train de nous battre pour aller de l'avant. On est en train de monter. Ça fait comme 50 ans d'injustice, 50 ans de corruption. Et aujourd'hui, on va faire ça en 5 ans. Et tu nous parles d'un étranger dont vous avez fait Noël Tchani. Il y a un niveau Noël Tchani. On a un niveau il y a Noël Tchani. Il y a un vendu wana. Na mutu no vendu na plateau wana. Notre bateau comme ça on va star na Congo wana kara bongo kara donc la mouina tombe comme c'est star bomo landa pe poison ba makama be oyo spécialité manabino. Il y a kambongwa mais yebaka. Lorsque tu dis que loi Tchani ne passera pas, vous allez conscientiser quel peuple pour voter par rapport à l'offre politique. Quelle est l'offre politique que Katumbi va amener? Katumbi, il a été gouverneur au Congo, quand tu as chance. On t'a dit pêcheur à Bambisi, pêcheur. À Djembela, na famille à Bata, Djembela. Offre politique, nini, oyo, Katumbi à Romema. Et puis, il a imposé aux Congolais, va voter Katumbi na Kanaï. Parce que selon yo Bemba, Jano Bemba, asala ba entreprise, Jano Bemba a Mobutu. Asala entreprise yaki pona yo, bazwa licence ya Air Zaïre, basala Sibé Kendapi. Ce ne sont pas les Bemba. Toi tu racontes n'importe quoi. Je sais pas si on met la souki bloni na habité hein. On met la bombe, bino on met la bombe, ba bilo makasi na Congo na ba doko ba yo wana. Katumbi a Congolais, Katumbi a Congolais, Katumbi il n'est pas allé dire aux gens que non. Moi j'étais à ça là interview na époque on a kasaki impunité ali akaza logo islam or image go soko loba yebaka lobi bon opese conseil loba on loba trop biloba bakanga ko mbanga na yo muto ba ya ba salle climatique baloba te botomboki bokomo ya loba ba bêtise muto ba azolo ba gafu na France 24 siko etali na président na bino tabe loba te kaka pona mbongo tala muta ko voter Katumbi azate mwana Congo tout la muka tala puta bazo rêver bozo lota ya ko telema bozo pola na bo ndima te boko za descend contre Fachi Bokokate il est trop fort pour vous trop fort mais attendez maintenant après 2023 peut-être que dans ce petit coup de l'élection en 2023 gozala parce que c'est impossible bino bo senga basala recensement bo senga bozo carte d'identité bo senga bayeba ki tokoyebana biso ba véritable congolais bayebi biso nga mutu ayebingai yo lokoza mutete la mukongo ki Congo yebite mozo ba mukongo oyo kata ki Congo na muté mais c'est n'importe quoi et puis le bango puis kata sonité dérapage dictature juste pour défendre quelqu'un on accepte tout Mamadou Ndala banini mais il faut dire aussi que nani l'autre là il faut le bapé que Roubérois azapeka congolais pendant le bango té otani ba kombo suki na Katumbi il faut que ne tolo ba Roubérois Bizimakara nani au général na monga kimanguna na Rwanda azape congolais loko lingo défendre makambo po Katumbi akomaka président de la République pour sera comme président de la République sur nos unis yo so comme ministre na ndesko isalini oyo mutu sona afuti asomi mutuka te amona ke soka mutuka nde final la vie nae mutu soka sino moi ça pembe tamona sona moi ça pembe nazi mundele nde danger mais ba so mundele wa danger bala mon danger tout le monde n'est pas congolais bato otanga wana Kengo Adondo c'était pas un congolais bon ce que Kengo Adondo siko na époque wana ozonga na époque Mobutu eza lelo mamba impère wana mamba ya Mobutu eza mamba lelo na kama ko tubino mbozungisa mamba ba Zaire wana baba ndoki bobi ke Zaire ki mamba prima koria Zaire ki maka moko ya mabe bateka mboka na ba sirène des eaux
sikoyo na zairwa yo bozo ya koluba no lotanga ba kengo banani kengo lo ni kingo asana na mboka na ngo imposer batu Katumbi yo imposer sikoyo Katumbi na mboko ni na mboka nini ka Kongo mboka ya biso wana na ba loko ya biso tana sirgo o lapa yo zo komita gouverneur en mboka na te continue au tambolela. Moi je ne pense pas que la République dont vous parlez c'est la République démocratique du Congo, parce que si vous étiez des vrais patriotes, vous n'allez pas tenir ces genres de langage. Vous n'allez pas vous mettre à insulter vos ministres. Ba oyo ba tiena mboka ba ko kangayo loko limba kangayo ba kango mena yo bisayo cap ezara bienté cap ezara bienté etika badino ba sekel tuna okolia mbuma aloba lisusu okolia mbuma aloba lisusu ata magie wana moni aloba lisusu eza cap azonga soute po ba iseki soko zongi omona makambo na yo. Et puis on a arrêté Tchani parce qu'à fini mutu aza délinquant. Yo pozo le basuko que non Jean-Lucien Mboussou il a laissé des cadavres dans les placards. Au moment ba cadavre wana te tozo ba madoni man tozo interpréter vraiment littéralement marambolobi. Tala Robert ngale pas Christian Bosembe a memi aza dangereux. Bon moteur ma belle. Le peuple congolais a besoin de manger, le peuple congolais a besoin de boire à satiété, le peuple congolais a besoin de se marier, il a besoin d'étudier, le peuple congolais a besoin d'avoir un minimum de vie, de social. Alors arrêtez de nous distraire avec vos histoires là, vous n'aurez pas le pouvoir au Congo, vous comprenez? Vous n'aurez pas le pouvoir. Ange Tassar, Ozoka, Ange Tassar TV, TV Moukitoko. Bon, on va pouvoir tenir un beau chaos. Quand tu parles des gens qui divisent le Congo, tu dis que les Siambous divisent le Congo, Boudimbo divise le Congo, divise le Congo wapi. Ils sont incapables de représenter le bilan. Ils ont un bilan. Ils ont comment un bilan, ils ont un bilan. Bilan est TV non Mouki Wana. Bilan chaîne, il y a une chaîne, il y a une chaîne comme à 20 000 personnes. Il y a une chaîne à TV. À part venir sur un plateau avec ton complice là pour dire des bêtises. Quel est le bilan que toi tu as présenté? Toi tu parles de bilan aux gens. Toi tu as un bilan à présenter. Tu parles de bilan, voilà bilan représenté. Tu parles de la division. Mais c'est avec ce genre de comportement. Ton ami Jacques Ndala, lorsqu'il a dit qu'on aille visiter les gens, quand il a incité les gens à désobéir aux ordres civiques. Donc vous, là, vous pensez que vous êtes en train d'unir le Congo. Vous pensez vraiment que vous aimez mieux le Congo que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc vous aimez le Congo plus que les gens qui sont en train de souffrir dans certains coins du Congo. Et parce que vous êtes à court d'arguments, Mamadou Ndala, tout ça, pour justifier votre connerie là, pour justifier votre pêcheur de poissons. Vraiment, ils n'ont pas si pour les Congolais, ils n'ont pas si pour les pauvres. Donc un pauvre, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas d'argent. Ils ont un pauvre en esprit, donc là, on a un plateau. Donc pauvre, comment force il dit que le chef de l'État a des métiers autour de lui. Le chef de l'État a des métiers autour de lui. Bon, c'est quoi, il y a un rapport entre loi Tchani na métier. Donc ce que ba métier ba sala na gouvernement donc somme ta métier alors ça na gouvernement te bon mais que muto liboma azazoba na te so atanga te ana autricher soit ina efasik ana autricher ba musuko ba na ma tricher tia komana donc pour mona elobel na e façon na raisonner aza maelete azazoba tala zoloba président sala na ba métier que donc ce que président tout azo diviser bato président divisé bato président abi mboka Congo na pesi yango et pas nzambe président bato oyo basaki mabe ba libéra bango na Katumbi wana Katumbi mutasala mabe azong c'est les passeports na e malgré kaiba que Katumbi est dangereux le ba bango Katumbi saki na bala Katumbi c'est un commerçant président de la République c'est un politicien il a besoin bala ce Katumbi pesaka là en époque mo ce caméra pesaka bala mais c'est bien parce que yé aza mutu ou aza politicien a besoin bala pour alors tu viens parler à court d'arguments. Donc depuis le début jusqu'à la fin, à court d'arguments. Il parle, il dit que le président, il y aura un combat autant. Azoba vidi aza para étranger. Yoka biloko azoloba. Soba kangiye o Christian Bosembe aza dictateur. Mwana ngana bundi na misu na biso to moni ngazo mata muke. Biso ko to tikala to banda te vangu to avant ye.
Mais to tikala te so moninga atombwami ndimae. Pour ça le roi Élysée wana wazara na Afrique du Sud. Tu ne réfléchis pas. Donc est-ce que tu t'entends parler? Tu t'entends parler d'abord. Monsieur, je ne sais pas, tu t'entends parler avec ton mauvais français là. Et tu t'entends parler. Et vous dites que vous êtes des communicateurs, vous êtes des amateurs. Donc Katumbi est entouré d'amateurs, des gens qui ne savent pas parler, des gens qui disent des bêtises. C'est pour ça que nous on préfère faire des émissions à Lingala. Langue nangaïza Chiluba, langue nangaïza Lingala. Vous comprenez? Donc si on a mutu et toi, biche, des langues nangayangwana. Donc si on a mu Congo, abwe ma vimpi, abwe ma vimpi, yoka Kikongo. Yoza vanteri, wa mu Congo, wabi Congo te, wabi Golobate. On sa TV, il y a un qui n'est pas Katumbi dans sa TV, tani na ofinga batu. On peut s'en bon. Pour que Katumbi soit avec un ofinga batu, apprécier bon. On parle de l'identité, surtout de votre chef là. On parle de l'identité des gens comme les Olivier Kamitato, on ne sait même pas d'où ils viennent. Hein? On parle de Katumbi qui a lui-même avoué qu'il était un juif. Son père est enterré en Israël. Sa mère est zambienne. Tout le monde maintenant le sait, parce que lui-même l'a accepté, lui-même l'a acté, si tu veux que je te parle ainsi. Alors, il y a des gens qui Papa Bemba jamais été comme président du Congo. Vous êtes en train de soutenir l'insoutenable. Vous parlez des accords. Des accords et Salama. Tu dis qu'à l'époque de Mobutu n'a jamais... Mobutu, c'était à l'époque du Zaïre. Aujourd'hui, on est en République démocratique du Congo. D'accord, wana nyoso ba signa wana boyina boy eko ezolongwa. Ozolanda ezolongwa. Yango moni to la musa ba loi tchani wana, ba loi ya identité. Ba loi ya congolité. Bondi mayango, soko ça ba vrai patriote. Et ça ne passe pas nani. Pourquoi na mbongo pona libumu na yo? Yo mona accord les normal que étranger aya ko diriger mboka na yo. Et peut défendre ngo bec et ongle. Ozolo bape fungoli munoko ozolo bape et puis osekaka ningo osekana donc nyoso pona nini pona mwasi na yo na bana na yo bo feta bonne année ba musu ba kufaki na nzala ou bien na habite soki ba pesa o pe ba pesa o 4 moko bo tambola nango na habite so ba futela ko loyer yango sko zo ba courage ya o lobela nini ba étranger ba koma ba konjina mboka na biso ozo banga otanga koma ba rwandais po ebike soko tenga koma ba rwandais o sambwa boyebana étranger ako diriger na Congo. Ce étranger, Mobutu. Ce Kabila, c'était le dernier étranger qui a dirigé le Congo. Puis à côté de Moyibi, en assassinant toute une personne. Pourquoi Moutonga qui m'a éliminé? Moi, Mbalo, Bomeki n'a pas assassiné beaucoup quitté, Bomeki n'a pas poison beaucoup quitté. Bobomi bat tout autour du chef de l'État. Vous êtes des criminels et maintenant vous cherchez à tuer Christian Bosembe. Si vous avez un Congolais qui a eu pouvoir, donc, Rwandais tout, allez, sans cynique, bon, na Congo, bon, vous à l'aise. Mboka na mino yango mabele yango boko teka mabele ali bobandi ko nyoko la ba congolais déjà Katumbi alaki gouverneur azo nyoko la ba lushwa ba katange et bon ce que soit commis président de la république mais na habité to suka pina ba Francis Kalombo to suka pina ba Daniel Safamela ka diamba na tongo muto ensemble to suka wapi na bino na yo délinquant ona moninga no bovali na plateau na to suka wapi bana Congo. Tala, bola muka. Émission est comme Nasuka, bande konanga to la muka. 2023 yango na bike ba élection aux ati. To landa ba prela wana te soki mbongo so inani. Un papa la azoba makambo nzambe na munoko me motema moindo na bite yango ba kemo ba fixe ba catholique. To mona kutu na poto awa ba église catholique comme ba boîte de nuit, ba oteka ngo zo comme ba salle de jeu, ba bibliothèque. Kana Congo mutu bakangama na ngo pesa Afrique. Parce que en réalité, l'église catholique chers frères, chers compatriotes, notre pays est en danger, non à cause des gens qui viennent de l'extérieur, mais notre pays est en danger à cause de ceux qui sont à l'intérieur du Congo. Alors il est temps, plus que temps, qu'on puisse s'y réveiller. Hein? On nous a demandé d'aller nous enrôler. Allons-y, allons-y, parce que nous n'avons pas peur des élections. Mais s'il faudrait attendre que tout soit bien fait, on va attendre. Aujourd'hui, nous avons des gens qui s'attardent sur l'histoire des captures, tout ça. Non, l'image est ceci, l'image est cela. Ce sont des sorciers. Ce sont des sorciers, des gens qui n'aiment pas les Congos. Des gens qui n'aiment pas les Congos. Le chef de l'État est en train de se battre avec son gouvernement pour que tout aille mieux. Le chef de l'État est en train de faire un effort pour que demain, les gens puissent manger, pour que demain, les gens puissent avoir le minimum.
de dignité. Que chacun puisse payer son loyer, que chacun puisse se jouir de la sueur de son front. Parce que le gouvernement oignon soutien koleka, les batu mbongo, foutu batu salaire te, nyoko li batu. Mais le siko yotozi mwana mboka oyo mwana somi, mwana otoyebi, oyo azota la congolais, le col étranger te, mata la congolais comme son frère. To soutenir mokonzi na biso, ko soutenir chef de l'État, eza nango tribalisme te, ko soutenir chef de l'État, eza nango ki fanatisme te. Baotanga bakombe belé o ki dialelo o ko finga bataliban, ezaka bato bazana insulte facile kolinga konyoko la mitema bato na mafinga. Mais to landa biloko wana te. To za la biso na sima ya mboka na biso, to na sima ya armée na biso. Et puis ceux qui baosala misala na mboka, basali ba caniveau, ko boka ba matiti na kata caniveau te. So ba pesi yo mbongo, oza vrai patriote. Mbongo tonga ko détourner mbongo ya misala o ya mboka te ko détourner ngo te. Poso ko détourner ngo ozo retarder kaka évolution ya mboka na bino. Polo bien bako simba bako telemisa ba star to komisa ba ingénieur oyo bako sala misala na Congo. Congo eza industrie ba milibité. Bana Congo le lovement yaki pona bête na bino masolo ya bato motindo oyo bazo futa bango mbongo pona baya ko défendre l'indéfendable na buzo ba nyonso to bazo ko défendre tata oyo mambo abanda ko ba tata oyo po Katumbi atindi Katumbi azana mwa bato moko boyo oyo achecheche apesa mwa mbongo na mteso afuti la mwa loyer Kabila pesa na misusu oyo omonika tongo etani kolo na mutu kolo ne mobuta no loba akati kolo allez aye wana na TV aye samino ke talanga yo miss na kitoko abateke basa kitoko so bakati kolo bazaka kitoko. Chers amis, chers congolais, bino nyonso obolanda ki émission lelo na motema ya kufungwama na pesi bino merci mingi na bisu bonne année na bino nyonso obolanda ki émission oyo bonne année na bandeko nyonso o balingaka Jérémy Mukuna, bandeko nyonso o balingaka Allegra TV, bandeko nyonso o balingaka makambo oyo nga na lobaka po elamusaka éveil na conscience ya bana mboka na ofanda nyete so bo lobi mabe na lobela mno mabe so bo reconnaître makambo reconnaître neti ndeko à reconnaître qui Fachi Béton poste noté bon non on va pas nous intimider, non vous serez intimidés. Et puis vous bunga ndena lobara toujours eza bakuluna batika mobulu bakuluna bazonga batu po baza bana mboka biloko papa ka batu wana c'est pas bien. Et puis batu oyo batekela bango biloko makasi ba bombe ba lotoko ba masanga makasi général Kasongo kotika bango te général Chiwewe Chiko tozo tombela bino toujours force na santé pona année oyasika oyo banda na prospérité mabota na bino ezala ya kopambwama nzambe abatela bino nzambe abatela chef de l'État abatela mama Denise oyali première dame na biso po esengeli to lingaye po soki mama Denise azolela chef de l'État pe azala malamu te nzambe abatela bana bango nzambe pesa chef de l'État une longue vie. Je vous rappelle aussi que cette émission ezoleka na Cléboa original ya Tango Fort viens moko bien ateka pongi na e pona baleki na e soki baleki balali ye akelala et dino image adi londolé bandeko nanga nyonso ML Lorraine nzambe abatela bino diamant noir nzambe abatela bino émission oyo bokotala ngo pena Allegra TV oyo ya yemoko Jérémy Mukuna bolanda boya bo s'abonner. On se retrouve prochainement pour une autre émission ya na motema ya kofungwama Rita Kimanga nzamba batela bino.